Tala accident oyo salami bongo na saut de mouton ya 24 chauffeur na évité à perdre de contrôle atalaki na kwiti to ndenge nini olia mata saut de mouton ya préféré à kota bongo na ba séparateur tala mutuka ndenge koti séparateur kota kata mutuka pandi moteur bimina sika et bimina sima mais chose grave chauffeur a kufité. Kozanga courant et pesi ba congolais maele ya ko réfléchir surtout ba kinois tala jeune garçon oyo azoko charger téléphone na ye à partir ya mai na carte ya haute tension pour il est beau et kenan sango to bande ko benga bongo port Francky et komi bongo na état ya délabrement. Pourquoi? Kokamwa bandeko courant et katani na aéroport international ya Njili to ya Kinshasa. Est-ce que zongaki to ezongaki te? Botala kozanga banzela ndenge salike iveko to majirish to mutuka oya munene e volé na ngoma etambola likolo. Tala ndenge mati. Alinga volé to ndenge ni. Et voilà, faites comme moi. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Radio Lokole TV. Radio Lokole TV depuis l'Afrique du Sud. Et bien sûr avec l'animateur, le principal boss, Fiston Pelende. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi makena kupendaka sana. Shita kwacha Pelende wenjo. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tubozwami. Merci na confiance pe fidélité. Oyo bopesaka na programme oyo epai wapi biso toyaka kokuta na bino ko solola makambo ezoleka na mboka na bino mboka na biso pardon pe mboka mimbaya engumba ya Kinshasa to pe ya Afrique ona ba communauté noire to mingi communauté na biso batu tolobaka français to pe lingala. Kombo na ngai Fiston Pelende Tata Sedek merci na ba obayebi ngai te kombo ya ngai yango wana. Merci na ba abonné nyos tout o bazwa souci ya ko s'abonner bazwa temps na bango ya ko s'abonner na chaîne Oyo Radio Lokole Télévision de kobo lembate bo meka ko partager mais tozota la ba statistique zo mona ke bandeko oyo ba s'abonner te bazo ko tala émission et belé par rapport bandeko oyo ba s'abonner ndeko soki yo o batindelu émission to moni émission moni link mo songolo ko bosa na télé ko rota l'émission oxa capturer na émission o comme kitoko émission o ki maté ya kitoko o bosa na ko s'abonner liboso di boso ko moni link auquel na coin awa na droite na yo no mo na otanga na droite na yo na droite la télévision na yo to ya phone na yo to ya laptop na yo au fini wana s'abonner to subscribe so au fini s'abonner au mone ko lunga rouge comme noir so comme noir tango s'abonner e ko misolo 3 ngonga moko wana fina ngonga o ya liboso o na demi tour o to benga ngo cloche à notification pour ceux qui to programme yo o ratakate. Mbote na Yannick Kinia sponsor officiel ya chaîne na biso oyo ngana benga Yannick Kinia les dragons de la monnaie congolaise les faiseurs des millionnaires ye pena tous homme d'affaires soko leki na sima caméra ozuya pesa ka liboso ya caméra te na sima caméra ce n'est pas parce qu'il a l'argent mais c'est parce qu'il aime les gens. Ya maman Brigitte Boukassa maman na Keila moi si Alibala mbote tika na pesa mbote na ba oyo ngai parce que mbutu na mtozaka na ba soutenir kaye Tijon Lushombo ya maman Franc impresse à New York mbote siko zayi na bosanité Didier Djenga bokula kaye Kofo Barabas autorité morale ba mongo nyoso tout le sako ngana ba accéder autorité morale ba homme d'affaires Wumela ya maman Beta Mukendi Chibu abwa mulube ya solo mbote siko zali Wumela na bosanité matata mpono ya boza yebinenge kendaka mbote na mon ami personnel commandant Congolo de Jobu Anderson mbote lo sako Wumela yonde mankambu mbote na bino so na biso sika bozali na bosanité mama sociale Irène Machandoki mbote siko zali mama possible mbote 001
Au combien, c'est que bien. Tout le chaque fois, bah histoire auto bête la cabino et c'est la caba histoire oyo. Tu inventes kango tes abino mo no pesa kabiso ba histoire. Papa fiston beta histoire oyo po esunga bato ba histoire to mama solo to ba histoire auto beta ezali ko sunga bato ezali ko peigner bato ebele. Ezali ko peigner bato ebele. Lisoto ko beta lelo bande ko pesi pasi ya ko sakana te. Yaya abandaki ko bota te. Famille evandi se concerter. Mobile te mazaki na moi moyen. Au lieu mobile ke oluka mbongo te mususu ba préférer ba pesa leki ya mwasi. Aya abota na mobile. Ta oleki ya mwasi ya ye. Ya ko sala ndenge nini mwasi abomina leki na mobile na ye. Ndeto kolanda isola lelo awa. Mais yambo to beta liso obo mesano to kopesa bido information kaka ndenge bolandi na sommaire wana balobaka soki omeli masanga ezalaka malamu te ya kopusa mutuka ndenge bozomona mutuka wana na ote koloba na introduction Jeep bozomona wana ezana saut de mouton ya 24 ye olie amata normal na saut de mouton a préféré na éviter ce mona ki ba séparateur wana ndenzela alingite metala séparateur ndenge koti et koti na moteur liboso et bimiti na sima palobi chauffeur abimi sain et sauf heureusement bon monde séparateur et koti wana et koti bosa mutuka et bimi na sima ye abimi sain et sauf azalaki na kwiti Aina drink. Mais akota boy pa bima na chakota ndenge ata uti kwiti yango vitesse vitesse donc abiki pe abimine pe sans problème allez c'est vrai aza bien fait yango mwana mobali accident ya boyzamba ali boso te to la déjà deux fois déjà accident ndenge au motora matanaso de mouton normal azoko matabongo na ba séparateur wana pesi passe bandeko na éviter saut de mouton to linga saut de mouton to linga qui décore ça na ville à Kinshasa mais combien d'accidents il faut faire attention gouvernement il faut azoba mesure pour na bakaya boye ça na matete yebi accident to souhaiter rango te mais quand même na éviter pourquoi c'est combien habitude bato bazo mata mingi na ba séparateur ils ont contre la mutuka plutôt que tobola mutuka ndongamba le belé ozamba liboso te. Je crois que sur la mesure, makambo oyo ekosila. Il faut être sévère sur tout le roulage. Komela, kopusa, eza malamu te. Sinon, tu allais perdre ta vie pour rien. Donc, ete yabino. Nalobaki kozanga courant et pesi mayele na makino ateno ba congolais. Tala jeune garçon oyo, ye abandi ko charger téléphone na ye azui makanisi. On a quand même les ingénieurs hein. Na sarabino chaque fois na Congo il y a des têtes qui sont bien faites aussi. So encadré bango, ils vont développer. Tala mwana o azui li kanisi ndenge nini ya ko charger téléphone na ye azwa mai azui ba condensateur, ba séparateur ya haute tension, pardon, ba quand il y a haute tension, atena mai malgré ça très dangereux mais il doit charger téléphone. Tala téléphone on est chargé. Voilà, toza awa nande kondeko kombo nani? Mama ngai kombo Kevin Kiambo. Kevin Kiango eloko nini osali ya motu yo tozomona yo na boîte moko na mai na téléphone na singa eza nini au fait? Mama ozali chargeur à mai na sali yango pona ko charger appareil na base ya mai na carte ya haute tension ozala na carte ya bampoule économique ya pembe na salango système ya sens vert na base ya tension électrique na carte ya haute tension paramétrage na THT. Ah bon, oh, eza technologie ya sika, eza incroyable hein? Oui. Yango yo tozomona téléphone bazo charger ndeko. Longola na téléphone na tiana no mususu totala soki ko charger pe kaka. Yango yo. Ils ont chargé. Yango yo tozomona ils ont chargé. Ils ont chargé vraiment. Donc o eza maele ya sika o mutu mwindu azana maele ya osala makambo ya kokamwa te mutu mwindu pe azana maele ya osala makambo ya kokamwa c'est un congolais d'origine congolaise yeyo me ezosenga ba soutien o asala eloko moko ya motuya oyo mokili na biso ekozala nango bosenga
Donc ba oyo bakozwa image oyo bo soutenir ndeko na biso kombo nani lisusu mama ngai kombo na ngai Kevin Kiambu. Voilà, ovandi wapi? Mama ngai navandi na Sie Kombata. OK. Merci beaucoup. Paul Franky oyo kenda sango. Paul Franky ba papa na biso na histoire boyebi totanga Paul Franky to port il est beau aux abongo deuxième port en valeur après il y a Matadi pour Matadi tala eta ekomi na eta moko ya délabrement tala ba engin ba gris oyo marabi tout que ça ya kokufa donc il moité et puis national numéro 1 ba lobi tala ndenge komi et komi vraiment na eta moko ya délabrement na éviter port na biso ya il est beau oyo batiki yango pona nini Paul Franky na kobete ya bino histoire Paul Franky te toyebi Paul Franky ndenge zalaki metala lelo ndenge Paul Franky et communata oyo na éviter pourquoi est-ce que ba abandonner Paul Franky tout tient beaucoup surtout ça na mois 2 3 4 boyi et comme ça là et c'est ngomoni d'abord Paul Franky oyo permettre ba bato pe ya minene et comment n'est-ce pas hein oya ça peut la mer na les eaux profondes non ba bato oyo na port profond ba rande wana des Paul Franky pe ezali donc pour ya il est beau ceux qui va réhabiliter ngo et couper sa mbongo ils appellent secteur moko oyo gouvernement ko kota maboka ko kota misu pona vraiment ekota moi quelque chose na mboka na biso lelo yo baganga rapport mo ya Mombasa et pour ya Kingani non ils appellent ya bapaya si jamais tobali ko bongsa ba port oyo ya biso on aura la possibilité pour être en Afrique du Sud tout le monde a mis tout que utaka Japon utaka Dubaï ba ka koteka mo moins cher pourquoi parce que port na bango ezana esika ba tia esika oyo ba activité wana salama si jamais ba bonksi Paul Franky wana to port ya il est beau ba mitu ke utaka Japon ole kotaka na Zambie kotaka na Tanzanie ba so na Tanzanie na ebitu ba kote nini ba ko na mitu ko na partir il est beau to kama wana o mone ke mboka na biso ekokotsa quelque chose eno ba konzi mboka bota ela biso likambo yo. Prière à vous, les autorités du pays, de nous venir en aide, car cette route nourrit la population riveraine. L'érosion empêche la poursuite de nos activités de champs. Kokamwa bandeko totai na ba réseaux sociaux to moni courant et katani na aéroport international ya Njili to ya Kinshasa. Oui, c'est le kokamwa te courant katana kanango partout ça peut être mais regarde mais le que pesi que to le benango na ngina tuna mutuna est-ce que na aéroport ya Njili ba groupe électrogène ezate ezali aéroport ya munene ya liboso ya mboka na biso kitoko eloko ya makasi République démocratique du Congo. Mais pourquoi est-ce que na habité là je ne peux pas confirmer est-ce que groupe électrogène est athée parce que na mikili mususu to na mboka mususu monaka ce qui na place publique et si comme c'est très important net ba aéroport ba port ba présidence bisike belé bisike moko do ba mall benga ngoni ba centre commercial automatiquement ce qui courait katani mbala moko groupe électrogène est démarré et Juma moko relais mais wana habité ça fait combien de minutes pour na mulili wana aéroport international Njili na mulili boyi peut-être appelle ça qui ba groupe électrogène na sima to bazana ba groupe électrogène te binonde bozana Kinshasa boyi bi mais ce qui ba groupe électrogène ezate ba kondi ba sala effort ba tia ngona budget wa ça ko ba gouvernement te kaka gestion ya aéroport wana ba go pass bloc belé ba ko kosoma ba groupe électrogène pona kaya boye ezonga souté mon soki déjà na mboka na so boyebi na molili makasi boye déjà et ko provoquer makambe belé ba ko yiba mutu saki na ye ba ko yiba mutu passeport moi nungu ko kota e kozala ma la muté toti kala kaka na makambu ya banzela ndeko tala nzela wana nazoka basolo ba Swahili na ebité eza côté ya ba est ya mboka to côté ya Katanga je ne sais pas mais tala to la sera pour banzela na ebité ba mbongo auto dépenser na mboka soki to ndeba lo ba en anglais to se focus to centraliser on na banzela pour na ko relier mboka na biso situation ya boye ko la tala ife oyo
Et puis, malgré ça, chauffeur, oh, malgré atteindre surcharge, t'as la peine à Iveco. Comme on a mon cas, Iveco, hein. Oh, ni majoriste Iveco. Iveco na mon oh, ben, t'as la négozoya. Pour la collègue na poto, ce qui les a bien malgré surcharge, il y a un collègue avec la mouvement, Moutou que coquille, t'as la négozo mata. T'as la négozo mata, Moutou ka télémi. Et puis, c'est un passe. Et télémi du colo. Moutou ka on a évité chauffeur à ligne à voler. Le rôle avion, maintenant le rôle avion, ton n'engagé, t'as la moutou kana ta oetikali. Et puis si passe hier, total di kambu yanzela, tout talibanzela, soki. Ata ba individu bino ba boganga rabatu ya mbongo. Oko se porter garant otongi nzela wana, otie péage. De tout le toll gate, otie péage moutou avant les a fouti et ko permettre ba tonga banzela mususu to ba réhabiliter nzela en foi de quoi. Boyepena et pesi mala mutete so comme ça ba mituka so comme lokola ba avion mutuka nge pumbole mata to ngi ka nga avion nga ko mata hein et pesi passe ndeko to ko betela osiko li solo na esa gibino to ko beta kama solo avant li solo to lingara to pesa bino mo ba information muke to solo la makamozo le kana mboka na biso non seulement na mboka mais na monde entier mingi na Afrique na biso to pe en particulier la République démocratique du Congo, mais tu bêtes à solo bamboka en Afrique. Et tu peux savoir une information. Qui solo pour peiner mais avant ça tu bêtes une information pour na oyoka. Biso tu bi ba papa ya boane ba fanda devant télévision, devant téléphone, laptop bozolanda papa fiston pour yé après ça information ya solo. Ni solo lo robet la bino de ko pesinga i passe pesinga mutu ko so biso ba africain na ebite to ko suka ndenge ni jalousie to lo baka chaque fois maman na yo goza andoki na yo papa na yo goza andoki na yo mwana na yo pe goza andoki na yo leki na yo goza andeko na yo kuze ko to lo bate ya musika e bongo muninga oto ya musika yo ya musakana te dera ro ba ngo chaque fois awa do pire za rate pire ko na pirate ba chanja likambo e sala me pesi pasi ya kosakana te bande tozo komona couple wana to benga ngo couple kufi na kati ya mutuka ba kufi ndenge nini baza couple me couple te qu'est-ce qui se passe te bozo mona image wana pesi pasi bandeko ndeko mobali wana azalaki na moyen possibilité na ye azalaki na mwasi na tokotanga kombo te biso loba chaque fois soki ba yesu tanga kombo te tanga kombo te soki bitanga kombo tokotanga kombo mais tokobetela bino lisolo po osala tout ça tout beau comprendre po bozoma yele et peni bino ndeko mobali o te mazalaki na moyen na ye boyebi mbali so na moyen bon moyen c'est trop dire azalaki bien mbali soka bali mwasi esengaka babota progéniture pour surtout biso africain non seulement africain tout le monde yo mwasi so libala tout le monde a chaque fois ceux qui osent botater au monde famille au bali déjà balingaka mwasi ya bali bandeko si bandeko basi bayemba na banzemba balingaka basi bandeko bango te balobanga chaque fois mais so ba jio personne ne fakata zalo ta ne fakata mususu pimela bango bloga kolia so baye baso na nde baso la kame baso na mabe on mais so ki ba jio no to botaka te bino boye bien bandeko mama papa fichon sur la bien na ba maman pour ba maman nde basala radio le colésal ba papa batika raté baza toujours présent ba papa to moni bino 78% donc c'est que c'est bien ba maman pi bazo ya malem soki obotaka te ça la problème ndeko mobali o azaki na mwasi na kitoko basali plus de 5 ans abotaka te baluka mwana ya kakate mwana ya kakate alors boyebi ka ndeza la ka famille mbali bali ko tsa mwana bango pression en tout cas yo mobali moi 5 ans azobota te 6e année qu'est-ce qui ne va pas to boyite moi chango to lingie mais nga sala besa ba koko wana mama ya mobali na lingi yo oluka moi si mususu comme ça obotela biso ba koko so zo koko luka moi si te ngala ko luka moi si et comment qui pena donc jenata moi si nanda ko yemo ko tellement mobali pa lingaka yo mais so yo moso na ka mwana zate ezo pesa ka mal à l'aise pe senga na ndako e ba verre pasukaka ba sane pasukaka et consort voilà to bana ko loba lisoto ko betela bino e pesi pasi ya ko sakana te ndeko mobali oyo
azalaki na mwasi na ye très bien, babalanaki na mwasi na ye, mais ça fait 5 ans babana ko botati. Basala examen, bakenda pa ba docteur, basala makamno surtout. Babino mwasi aza bien mais mwana ayaka kakate. Qu'est-ce qui ne va pas? Boye bibino moko na famille soki mwasi azo botati pesa kambilinga ba bokilo de deux côtés balinga ka bamona mwana mingi sala rapena côté ya mibali. Non, yo mwasi na botakate, obali komba e consultation besa bakoko. Donc et comment atna niveau baba na kutu kolukela mobali mwasi mususu soki mama apata mutu mabe et surtout yo soki seme ki ba yebi ke mwana bango sana mabozui oza bomengo ka kopesa ka soki jour ato pesa na famille mwasi so kopesa te komaka problème ndeko mwasi oyo banaye kobota te et pesi pasi ye moko pa komaya na ba souci ko sakana te ba stress au lieu ba kende ko luka mwasi ataleke no o soki na tiki awa mobile nanga kozwa mwasi mususu libanda surtout mama na bango ndenga ota pression mama na papa na bango to sala ndenge nini jeune fille oyo akepa mama na bango akiko na mama na bango na papa na bango ke nga papa nga la zobota te en tout cas na éviter que ce qui ne va pas to kepa ba docteur ba sala l'examen mais moi na zo ya kakate je ne comprends pas siko mobile nanga asana la problème te sanga to vanda kaka me problème ati mais siko problème za nini famille na ye tsa pression ki yendenga liwana il faut kaka abala aluka mwasi mususu abala na ebité ngala botaka te en fait na ebité so na botaka te pour moi na yete soki ki azu mwasi mususu et que mwasi na boti et kokoma déstabilisation des avantages ekozala ndeko tela so photo to na photo bozo mona wana bandeko wana bakufi na kata mutuka donc mwasi na mobali bakufi ndenge nini ya to beta lisolo awa to bozo mona solo wana ndeko akoti sika oye ko shondra biso beta li solo to la kamno ndenge nini bozo mona ndeko mobali wana akufi ye na mwasi wana famille se concerter makamno surtout batali ba saba promesate et ça la me rappelle ma famille mingi et ça la me rappelle ma famille mingi ba ça va au lieu mobali na yo akeluka mwasi côté mususu leki na yo pe azali awa auti ko sa classe to préférer mobali na yo azwa leki na yo comme étant deuxième femme biso tozana mbonga kozongisa te ya libala yo pe ozobota te to sala ndenge nzambe akosala ka miracle ba yebisi leki ya mwasi aboya ki passe za na fiancé na ye et pas le choix ye famille vandi expliquer les biens et les mal les pour et les contre. Moi, mike to jouera awa uta kuna pa ya na bino siko ya na problème ba belle famille bazo menacer ye pona ye ba benga na ye na libala po azobota te kutu boklo na ye azolinga aba ngusela mwasi ayela ye soki beau frère na bino apesi mwasi mususu kozala mo malamu te surtout soki mwasi wana kuna boti e kozala vraiment déséquilibre ça linga mwasi na ye ya na bino mais webi akopesa mingi bolingo mingi côté mwana oyo azali ya pardon kende kuna osunga ndeko na yo oza deuxième femme ya mobali na yo après tout azaka mobali na yo po mobali ya na yo pe azaka mobali na yo est-ce que ça rendengo wana na ebité ndeko mo abenga ngai papa fiston est-ce que bike soki obali mwasi mingi saka na tango akala ba pesi obali ozumo so kena ba pesa rapena mwana moko bokola non zo apele ki na yo ndia za bakabele o deuxième mwasi susu est-ce que saka ndengo wana na ebité to soki mwasi ozana mwasi et que mwasi akufi basa na droit fama mwasi ya kopesa leki na ye po bala ye na ebité to tuna ka mituna aba papa ya bwanya ba mama ya bwanya bazala ka kopesa biso ba yano jeune fille wana leki ya ndeko mwasi wana aye kondima évidemment basalaki sous mariage penalty ba pesi ko pesa cadeau basali ba cérémonie surtout a comme le la deuxième femme tango aye na ndako ya na ye bakabolaki donc ezaki bina bazaki famille ko sakati ya sepela kido famille pene ko ba refa na famille ko sakana te au chambre ya leki quelque temps après leki ya koza na zemi tanga zemi boyebi ka tanga susemi mobala pesi mo affection par leki paza na zemi bakapusa zemi dezalaka bakapusa zemi ndenge zalaka consorti zemi ekoli
mwana pe aye ko botama tangu mwana botami akokisi ba 9 mois 8 mois to baka inane balobi. Donc papa bandi ko gâter mwana na yetelaka mwana liboso so ikoko na bango côté ya mobali aye maman ya mobali soka ya zo kipe pena koko très bien pour moi bazaki na ngopé d'accord bango baboyaki na bango libala wate bazaki na besoka mwana bango asa nini abota soki bokilo aye azo kipe mwana wa très bien azo memaye doki koko ko sakana te bonde zalaka mais bokilo pe abane ko solusanga mais mingi suki ko pena leki na ngai na eko mona loko donc moi je na eko mona lokola ba botolier libala kwa malika sa yakina yewa mbala sa kipe bien na yeka abane ko bota te zemi bana eko yate e badi ko créer moi haine na kati na yi mutapesi li solo oyo membre ya famille cousine na bango moko papa fichi totala kayo tolingo beta li solo oyo pona ko peine kaka ba famille mususu erreur oyo famille ko inango ndeko mususu pe akoya nango te to yebite est-ce que famille cela qui mabe ndenge pesa ki mwasi wana to leki na biso epa ya na biso po mobile na yazo mwasi banda te cela qui mabe to salama te ndeko maso oto liso to bete lelo oyo e salama bisike belé na yoka pe ya masola boyi mais lisola mutu ya biso to beta kate oto beta po kolo lisola pesi ndenge bozo mona na pesi pagai bande ko bakufi bande ko baza ya okufa et salami quelque part en Afrique mais tout c'est réservé. Tout c'est réservé. Et bande ko ekolo na biso. Mais quelque part en Afrique. Quelque part en Afrique. Talaka leki pena ya mwasa kutaki pena Congo ayeti na mboka wana ya Afrique. Pa ega adeti libala ayepo ya kobota et puis simbaki. Mama pena na olunga Congo ayeti na mboka wana eko visiter koko na ye consort azoilo kitoko ko sakanati. Et bandi ko créer siko moi jalousie et pas ya kolo mobali ya quoi amono ko la ba ki pe souté na éviter jalousie de la déjà moi début ya kindoki ya bandi ko yoka li sole pesi pasi et pesi pasi oh siko to koloba oh yemoko na sali témoignage pour ki somo na ebité ba congolais to ba africaine na ebité boza esa na batu batu ba okanga na nzambe mikolo oyo bande musu balingi kisi ndeko mwasi wana kolo mobali akepa ya nganga na ebité batu musu balinga te ba nzambe umela ka ba balinga solution rapide akei muna pa ya nganga a expliquer makambo nyonso tout a ozaki mobali na ngai mobali nazaki mobali na ngai metala boy te leki na ngai yaki boy shikoto leki na ngai ye aboti affection ko mpana na mo ndele mobali linga shooter do sala tout bakabwana nganga pa zimbongo na ye a pêcher soki de kuna acha na biloko tango bokolamba acha na biloko bokolia bakabwana mobali ko linga so mwasi wana te leki na eta ko linga ayo tout le monde qui peut bien ko sakata abane ko kaka azua kana mutima ne ko vimba ye kaka moya robeyate mais abane ko solution so bien po ye mo ndalinga kiamu ndeko mwasi wana alamba ki po mobala ngo alinga ma desu trop papa wa kufi ma deblo ozomona wana ye ma deblo alami ma deblo atie olo nganga pesa kiyo so ko saki so pe ndenge tango ba lié boye c'était prévu ki moi si on a la mobile ba bima qui fait après au lia fait pas que quelque part on n'a pas précisé où tant ba quelque part wana ndebo zo mona siko mutuka wana ba eko mona mutuka ka etelemi quelque part na venimo quelconque na mboko mona Afrique wana mobile na mwasi ba kufi mbila ene bomoni mbila ye wana abimisi bango statement ba eko vérifier après ba investigation ba moni que là qui poison witi wapi sango tango kena Kinshasa ena nikoto mota ko sakana te poison wuti ndenge nini ba landeli ba enquête makambo nyonso tout pression nanya alambaki ndeko mwasi wana yeko ndima kenga na kenda ki pa nganga na senga ki kaka nganga séparé mwasi to leki na ngala mobali na ngai alaso mobali na otata mobali na bino mbali mais na ebité lo apesa ki na ebité zaki poison bombango ndenge nini eloko ngo eza wapi poudre yango eza wapi baye na poudre
ba vérifier poudre ezala ki poison donc nganga wana parce que poison pene ya normal bandeko na ba nganga ya mikolo ba koma ba maître mutu so azuka pakoli ka makala azu poudre pe fois pemba tina lisu moko ayebisi nganga ondimi tala bomileki na ye epesi pasi famille kabwani so mwana wana atikali na leki ya mwana na ye tiko yo pesa pasha ko saka te bandeko wana bakufi alors mwana kotika te ndenge za meurtre n'est pas abomi ndeko mwasi wana na mit oyo bakangi azana prison na mboka wana Afrique mwana tikali ye moko baosala moyen tout siko ba rapatrier mwana azonga na Kinshasa tala ndenge obomisi ndeko na yo obomisi mobile na yo pona kaka boye jalousie et pesi passe histoire vraie de bozo mona yango wana ndeko bazo mbango bango ndi ba pesi biso permission to publier photo wana mais to bobi mwelo ndambu to bobi bilongi wana pona ko sécuriser kaka ko respecter ba woyi tala lisolo ya to bobela kibinu yango wana bandi ko pesi passe été ya biso yo muto otala ngai okoza pete na kawana joa mayele ba famille botala biso est-ce que soki kawa ekobe bino na famille boko sala pe ndenge nini bino boko pesa pele ke mwasi to ya mwasi to cousine to boko tika mobali ye moka lokola choix na ye été ya bino bandeko to suki awalelo merci na bino so bolandi biso na radio Lokole télévision. Merci na Maman Rina Wumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, coordonnatrice à Radio Lokole Télévision, mais aussi à Radio Lokole Télévision 2. Merci Nabino Bato s'abonner déjà, pour partager émission. Deko, partager émission Oyo, na Instagram, Facebook, Twitter, partout. Tindela bandeko na yo, peut-être yo na ba chaque fois isolo so ko intéressé oté et ko intéressé de komoko songolo na pesa moko mpakala. Peut-être ndeko na ka Oyo. Mais oui, solution aux gens. Tanga koto, asala ka oyo, aso linga sala makabo mninga sa. Tanga oka lisolo e ko interpeller ko peneye ki aso dans situation on a te. Merci na bino bolandi biso to kutani lobby pour la numéro mususu ya Radio Lokole Masolo sur votre chaîne Radio Lokole Télévision. D'ici là, portez-vous bandeko. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la pour un peignoir. Dans les papas, la bonne son mari les yali, non tout. Une famille. Déjà c'est un vêtement. Une famille, on a signé c'est une famille quoi. C'est un modèle. C'est un couleur réveillée. Un chapeau, un képi. Une famille. Les ensemble, une famille. On a fait. On a ensemble, mais pas moi, il va la donner. Là, tu peux oser la petite. Là, relax. Voilà. Nous sommes une famille. Petit, une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, pour consommer Congo. Une famille à Congo, pour consommer en donc, c'est une famille. On a dit ça, nous avons la Congo. Comment on m'a dit les bêtements en bout là? Ouais, ça a mis accompagné quoi. Même chacun au côté une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là, on a Mercedes. Chacun Oyo, c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis autant pour la bembele, je suis beaucoup pareil. Pour jaquette, c'est une famille. Jaquette Oyo, ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de moi. Une famille, c'est Oyo. Moni, hein? Consommons Congo.